faut azala reconnaissant. Ouais, faut azala reconnaissant na moto asala keto yeba ye. So ngai na kinai na zo courage au kendo bete pa na ye, c'était parce qu'il était passé quoi par Ranson poto yeba ye. Vous comprenez? Ba bloko wana et puis taye tant na wenge asala même pas 5 ans. Asala même pas 5 ans. Tant que nini bimia nini comment on appelle intervention so la bébé ou alongwe même pas 5 ans. Ake pa fina biso tata. Ake kuna pe to kasaka umela pété. Azongi lisubo. Yepe wa umela soute donc ça dit il n'a pas été stable, hein? Wenge kokufa mokolo we ranson na kufa. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Empire baku be kufa moko pepe kala kufaki. Eza nango ndenge ba orchestre na biso na Congo na Kinshasa ezalaka. Mutako ignorango azati. Ça dit on nga na osenga na ye aluka ataye à la continuité parce que il n'est plus d'actualité. Mikolo actualité les aranda zo finga ra Ranson ndenga zo lobela ngai wana. Histoire ya finanga suki l'équation souci. Pona mobali oyo nalingana motema Francier weta pasia ngoyo. La muta chanter n'est pas créé. Donc on a gang raté. Na oyende na oyemba boy na okay. Oyemba mena temba la coste. Oyemba mena temba ga ya tondolo. Bon vieux John Olo sko lo bani. Po yende mukolo magambo. Vieux John Olo, vieux give John Olo, il est encore en vie. Grand Abi wera komi na suka pena ya solo. Wera commencer à faire rigoler pardon. Wera commencer à babana to o babima peni alimbisi bango, so ba kokoya na bango ba sangana. Mais faire rigoler abi jamais pote dans mon besu jamais à kondi ma pardon ya vie belle libisa wera. Na répondre à la question mukolo yela nga vidéo place président nga wera Ranson na lobema ambwana. Donc il faut la vidéo pour nga na zapena la zamba mais na tika oyo wana nga muté. Keninga asengi faire pardon. Yango na lobit mukolo yo ya na vidéo wana. Ola singa tana kusu bona ndenga chombo. Na monyango ndena répondre. Lokwa ezala nga ba ndeba lobaka ba les ont dit ba nini. Na la réponse au peu ça mamba hein. Sur la mamba ba site, ce total mamba ba site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc à luta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga indusa Victoria certa. Amen. Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibel, le gros bébé de la presse congolaise surtout. Merci beaucoup d'être branchés sur Congo Victoria Télévision. Alors nous sommes là juste pour vous donner la joie, la gaieté, surtout la bonne humeur. Alors aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Parfum d'hiver, hein? Donc moi na ya Ranson, moi na ya Mesomère. Le passé c'est le passé. Maintenant à la carrière na pas un parcours normal. 3 mois il y a pas ma PC déjà un zembo et ça les maté ba tebe ba wana ba umela ba zo ba nzembo te ba opportunité wana ba zo raté mais ba quelque chose de belé que non Parfum d'hiver on y a sali pour côté directement na motema ya Ranson aba na ko linga ba ne compter parmi bana. Est-ce que voilà ma réponse tout et ça merci beaucoup à Miller Waku ma caméra et merci beaucoup à mon boss JB Koumalou le vote pétrolier de Dallas hein, donc le boss charismatique donc Georges Luboma depuis Dallas bah gros bisous na bino nazana Parfum d'hiver to me capé ko sola bonjour Matomi tuka balingi ko coopérer sena bato ya ba merco anga na sanga camarade nanga la nyango Francier wetaye oyanga ba chagrin wena sengi sena ya betis na vule makasi ezalata ba jama Parfum d'hiver na kolela o igwe Ranson les vieux boutanga chacun coula la leli. Pour les vrais bangwama, Valérie, voilà. La personne qui est le big boss, le roi de la forêt, donc Parfum d'hiver. Bonjour Nayo, bonjour na bande tout balingara. Ouenge musique à maison mère, tout balingara le boss, le phénomène de la musique congolaise, Igo de la forêt, le big boss.
ma passer ma CDG Masaki maman exaucé na Gladi donc ngayo liboso na bino. Voilà, yo et le bosso na biso boni santé non il y a yo et puis il y a maison mère et puis il y a Werrason Ego de la Forêt. Ouais, comme tu peux déjà le constater donc Kitoko déjà donc Nzamba zo batela tout ça bien angolo Nzambe pour yende et puis la formation accélérée ou dans autres premier na Big Boss. Je pense que bien qu'apparence ils a mis quantité mais je pense que apparence na ngai zo la que ça que na musique à maison mais ça va maramoso qui est très bien bientôt formidable. Ça va peu que parfait divers moi ben là j'ai me posé ça continue la question au thé parfait divers au quotidien la maison mère 3 mois à Pamba parfait d'hiver au Bali et puis au Balango au Bali biso donc biso presse bateau ba mona ba ndumba ba fi monde mo bébé yo considérer biso au Bali biso au Balaki mona te ba mona que Balaki so mo tselinga lingo magio Balaki parce que le secret des alaki au kana kokota muke ba ninga muso ba balate mais yo au Bali ba mona 3 mois au seulement beleka la 3 mois la personne merci na phénomène oui rançon la personne merci na Nzambe. Bon, na vie privée là, il y a un talent na trop na télé donc moi je suis beaucoup plus du côté de yo no beti solo mais bon na linga na obeta nga mo na linga obeta les sons na trop na télé mais la vie continue aux ali donc voilà bon to ali ah voilà vous comprenez partout ça bon bon mais tout ça quand dans la YouTube tout le monde a un peu déjà la YouTube des années aux ala kaka voilà tout le bilan par rapport parcours non dos à la maison mère au sali 3 mois mais yo montant au tala ça va. Ouais, depuis que je suis dans le déjà 5 mois déjà depuis que je suis maison mère, 6e mois en Tozali. Oui, ça va. Merci encore une fois de plus. C'était aussi un merci à Igo et le Big Boss Werrason parce que Aza visionnaire et solo. Vous comprenez, Aza leader ou Kangela talent porté. C'est ce que j'ai compris. Aza leçon mon apprendre pour Meninae parce que ce que Zariga pour na âge, pour na nombre d'années, pour na nini, c'est-à-dire pour na ngai azo faire rêver ngai mutamae le moko. Je ne sais pas si c'est Jean de Rabelais mutalobai que aux bien né la valeur n'atteint pas le nombre d'années. Donc yango pena ya saleli, yango pena pe ya salela. C'est-à-dire sera senti que moi talent mo ezali ou format ou pesa encadrement orientation et mon ami soit battu c'est ça sa force pour lelo toro se voiler fasté Francis Eweta ya moto na peso mbote na musika président d'homme na lila zolandanga c'est-à-dire lelo toro se voiler fasté que vent aux la musique congolaise et ça issu ya wenge musique à maison mais ma beaucoup phénomène Werrason ndé lelo toujours mona lelo bat bazo bima bat pe bazo sala makam na ko na ye c'est grâce ya wana phénomène Werrason alors tanga pe na yaki akangela moi talent na portité à orienter nga formation accélérée neka ezalaka je pense que formidable et ko pe sa réponse et ko pe sa biano na marambo na to sola ah je sais biano mais banda le la formidable yokuto continue maison mais anté ba betili cela formidable mais lelo yango bato babi o akomi na idéologie ya JB Mpiana ndenga beko ba démarche ti le bi maraté pe formidable ti le pe bi maraté ouais la pe simbote encore na Francine Mikoko na Paris wana zolandanga Olga Tunda Danao c'est-à-dire formidable ngata na kota ki na yoko kota formidable et c'est là qui au fait c'est-à-dire itikele kaneza moi ba bloka mike leader yemo ka sala et tout mais na motema munene motema malamu ya zaka nango habité moi na fona na pesa yo orientation na moni ça on a mis sur pour on les force ngai parce que ba reconnaîtra arbre na bambuma lango c'est-à-dire patron peut ba reconnaîtra kaye na basali na ye so mo sali déjà zo tambola hélicoptère c'est que patron tambola na nini on peut comprendre et ça moi métaphore pour faire voir que formidable c'est si là déjà en fait na comment il presque na suka mais na arrivé na batoka ba biso ba massa msupe ba yaki bazali wana donc à mon avis à élargir champ et comme un très grand projet mais on a minute dans notre solo boy et ça déjà à terme parce que nous sommes en plein tournage à clip on est dans solo boy tourner ba clip clip à maman Claudine Kinoa clip à président Golf Kizola donc ba rozwango et puis clip ya Nzembo na Yembi ya Igenzing en Voandu déjà donc tout ça en pleine préparation et en pleine préparation il y a tournage à clip ndé tous abonnés dans sur la nobo donc ti to comme ba mijier wana déjà ba ozana formidable na ba parler na bango ba ozana ngo ba consommer ngo déjà mais qu'est-ce qui fait que est au toucher Werrason motema personne Nzembo bato so ba no le connaissez les minanga na ebaraté na kamwa ka loba na boy so ko te mo histoire et ça les mano ndé nini pour ça là que baba que no parfait univers Zwanze Moyemba. Ah bon ndeka na kende pas phénomène hein ndeka ezara poku nezara fo babenga yo ndeka mo ba so babenga na nte ko sa après on dit pas présenter ouais kuna kuna benga bino ko benga oh kuna za parler à mokonzi parler à mokonzi ba kende n'importe na ndako kuna ma campagne ah ouais na résidence
kuna bakende n'importe comment te nga bapesa nga opportunité wana kuna donc babengi na mokonzi na kei kaka ndenge na pona donc tinta na côté maison mais eza mwa lisolo mwa kati na betela yo na betela pe bande ba Hollanda ezaki pina phénomène na lina mona yo chaque jour awa na ndako yo donc faut yaka na epa na ngai awa na pesa o batik na pesa o ba directive ndeka eza na ndako ne chaque jour jemima chaque jour dans di lundi au vendredi samedi nde mona tam su moi émission moi dimanche moi émission nde na mona te tout sur la tête comme wana boy sala boy yemba boy zongsa boy sala boy donc na bisio na yo mona binaki fio yo expérience avec les grands formatés dans le solo je te dis exactement pour nous flatter yo pour nous flatter mais esa réalité esa vérité je te dis bat ba yo kande na yembi na yemba kananga bo yo kasunde na yembi comprendront que viona abakisi lo mo boy na kata carrière na ngai donc on a retiré la rosala jamais ingrat par rapport à ça donc on a que chaque jour kene boy yemba boy zongsa boy sala boy via bibon namoni formation accélérée zo kende bien mais personne au moins là na bandino na zongsi na elo na nga wana oti lelo balongola na YouTube mais c'est zonga histoire ya finanga suki l'équation souci pona mobali oyo nalingana motema Francier Weta kasi yango yo sali ba ponga na muta chanter n'est pas crier donc on a ganga raté na oyende na oyemba boy na okende oyemba mena temba la coste oyemba mena temba ya tondolo bon vieux Jonolo sko lobani po yende mukolo magambo vieux Jonolo vieux Give Jonolo il est encore en vie grand chanteur pour biso to landarai ngala ndaka mutu mo tela landa vieux Jonolo landa vieux Carlito ngana na métissage oyo ka disque o comprendre vous comprendre c'est dire na yembi bo ponze moi merci pour la présence mo yembe gauche ponze mbo ba betara fort kuna na natala na pe théâtre te yeli bo sole kine asa le promotion natala na ko ba théâtre pe te lukuta mabe natala na ba théâtre te mais ba tout cas ba koma oyebisa nga moi trop mkomsuna mais za jour bona fana na obi natala et curieusement na bana mo ipina ba te ça lenga plaisir moni que œuvre on a sala monde ba œuvre ça bien conçu et le carbone ta mkolonze monda sona muyombe bon boloba tout bokoyi oloba problème na ngai eza que nga artiste na vandi na nga na moni œuvre zo beta et ça linga plaisir tant beta na ba boîte Francier Weta bem ta na pesa mo na ba boîte beta et beta na ba radio ye pem na pesa mbongo nga na mbongo te na nelote donc voilà tant na non bon est-ce que nzela monsieur Zali talaka na zo ida formation accélérée de ba mikolo sur 2 semaines mobimba formation accélérée na pesigat phénomène yo ki boya habité nzembo fait ko ta formidable jour on a la tête dans la zone j'ai mis ma belle tellement giga ça le phénomène où ranson mi dans la Taylor elengi na pesi au moté maman na Rizana bébé Rizana pesi résiboule le tenant du titre mbote obi na la té gros bébé de la presse na vanda na bunga bia nzambe na ngai rêve na ngai comme en faire réalité potina ndo beta ndule na ndeko mituna nzambe o permettre tem comme soupe na za la pembeni le big boss wana où ranson vieux Tony Sarabastad vieux beta radongi. Et merci de balobara koloso sengeli pa peso lipa donc c'est en fait une petite histoire de ba peselanga nzembo nde lelo nzembo bon yo quand nzembo na mbeli ikenzinga fwandu il y a de la matière parce que ngana ba solo foko na ngai ba je suis beaucoup plus dans la culture générale parce que bon yo quand j'ai beaucoup exploité physicien mo boy Isaac Newton bon yo ka mais est-ce qu'on a rata bolingo donc c'est que à part nzembo no oyemba ikuna okoma pe daba nzembo so avant. Oui, qu'on appelle ça banzemo le piloli, na pesa une grande partie. Bolinga pipi piloli, yom to pesa. Poeba kenalinga kayo komisanga musulman. Koko mona ngana tiki ngulu na Moscow ma kolongulu e. Nonore bolingo na ya, shera ngana linga kanga ye. Tongo sietani nango ngana kanisi shere la linzo ka shere na nani. Apesi ku se revoir et puis dradelie ko pepa. J'ai mis ma ibele kukulisenga bolingo pipi pilule ngamona yewe na kati sa toi kukulisenga vinanga mukuse ba promettre ngalio muteme komi ko banga tongo tana na kufana tika bomengo na mandao ponze tenga na poniko mate tolerango bazube uyangalo sambo poko nyoso zala kanza matina tempete e kwa sanza tango weransone juteri kalemae parfait d'hiver donc voilà donc piloli wana nzembo to yembi yo yom to koma na tata tiaka mwandambu kaka non c'est à dire une grande partie à paragraphe enchaînement d'idées et ça bablo mo na lingolo bangote
mais na moni que vieux nazo zala poli envers lui comme je l'ai toujours été mais nazo mona nenga zo kendela makambo ngo azo déraper moi trop ezo sala bien te na kotikala ko fingete na télé mais na moni fona bandolo ba pe ba réalité net ba vraiment subiso to pese le ko ba piloli wana ma meilleure chanson j'ai contribué énormément heureusement que to sala no ba émission na banda toujours koloba j'ai contribué na texte du côté thématique nga na contribué à trop place en zalaki banzembo yoka ou batba yoka j'ai beaucoup contribué so yoki banzembo na nozong so na pese exemple na piloli to lobela ah lelo bien que toi ma solo est formidable mais na piloli fait et ça dérivé à klaxon il y a klaxon moi so to klaxonner à ping 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 si quoi bolinga piloli c'est-à-dire un amour qui amène vers le mariage amour doit aboutir na mariage parce que bolingo nyo sote ndeme na mariage bolinga na mutu mo bo memo balanité parce que comprendre bolingo pipi loli ça dit un amour qui mène vers le mariage pipi loli pourquoi parce que tant to balanara na mutu ko wana ba memara biso wana ba marié pila voilà c'est un peu sans un klaxon wana ya wana bolingo pipi loli mukolo za ma face ça vient nga bomba réponse nanga tuna e question yo à répondre yo boy mais viens ngo combo te vient na te pour ça publicité na mais je suis un peu touché par rapport à ma proposition tigate parce que la vérité te azo le bande vérité que OK place oyo musique c'est kufi na ngo OK comme kundande sous oyo kana insulter yango wana kasi déjà azavie na ko pesa toli na libosa ba écran boité mais il faut azala reconnaissant il faut azala reconnaissant na moto asala keto yeba ye so ngai na zo courage au kende obete pa na ye c'était parce qu'il était passé quoi par Ranson poto yeba ye vous comprendre ba bloko wana et puis taye tant na wenge asala même pas 5 ans asala même pas 5 ans tant que nini bimia nini comment on appelle intervention sur la bébé ou alongwe même pas 5 ans ake pas fina so tata ake kuna peto kasaka umela pété azongi disubo yepe ba umela soute donc c'est dire il n'a pas été stable hein na kozana ba groupe abatu ngana vandi pa na ye durant 11 ans et ça facilité parce que raisonner 11 ans en tant que chef et chef quand était à Combo mais parce que j'ai contribué récemment marambo na oloba on a milobelela ngo déjà pourquoi bimsa ba vidéo nyo sur YouTube na bande ko loba ke na contribuer na texte du côté thématique du côté écriture on a bande déjà contribuer alors on appelle ça banze mo ba piloler ça succès une grande partie en tout cas azo ane mo pas parler mais enchaînement d'idées wana na réflexion on a pipi piloling c'est moi qui ai amené ça là-bas. Mais les lots, je suis désolé, Azoloba trop, Oweranson, si là, Oweranson, Wengende Koufa, Lobi Wenge Koufa, pour faire les bazars, sous tes tango, puis il y a Télémi Boé, faire rigoler Zui Koto, JDT, Serge Mabia, yo les cananettes, what? Wenge, je respecte, hein, Koulou Tunyo Sowana Otangi, Wenge et Koufa Mokolo Oweranson en Koufa. C'est ça que les gens ne comprennent pas. En pire, Bakou Koufa Mokolo Pepe Kala Koufaki. Et ça, Nenge Barokes, na Biso, na Congo, na Kinshasa, et Zalaka. Mutako ignorant azati c'est-à-dire on a aussi nganaye a luka ataye à ça la continuité parce que il n'est plus d'actualité mikolo actualité ne zaranda zo fingara Ranson ndenga zo lobela ngai wana actualité ne mikolo zara yangwana te na ebia ngote te tika mambwana ebia ngote das na bimisi wana ya temps wana so ta masolo formidable ngana za moyembi vous comprendre yango na otali so réalité oh to lo na temps normal vérité vous comprendre a luka azonga na scène musicale parce qu'il est absent abunga agena ofanda ba 3 ans na poto ngala gérera kuna ndo gérer groupe A 3 ans na poto kuna ya mo benge bo transport kemba vendeni tena na kayu benga ngai moko oh ça va problème ezate nous okumbela groupe A il doit être reconnaissant par rapport à tout ça mais so azo continuer ko lobande azo loba wana ngana kotika la ofingete c'est pas de mon champ mais na banda sko otalisa ba réalité net ba œuvre msuto pesa a gagné nango a gagné na banze moloko ba piloli o banze mosuza na kati ba télécommande banze moze belé wana a gagné nango kuna télécommande pe o tiape na kati oh na so ebisa ot moi j'ai contribué pour ne citer que ceux-là na contribué ze belé mususu ata na pesi bande bandeti suka te mais tant on a été koto boy to bon sango boy to sala bo na contribué trop na ndengwa so yoki ba texte na biso ba banzembo wana oyoka ke un enchaînement d'idées peneza eza correct il doit être reconnaissant par rapport à ça. Par rapport à Oweranson surtout aussi muta sala ke to yibaye. Poizo déraper moi trop na bateli za mukolo mais il ne veut pas se faire respecter. Ngana to signer contrat ni verbal ni oral, to signer pacte ni na butu ni na moi, na kende au travail pas na ye nde butu nyo sa kende au travail. Na sali 11 ans, un jeune, le kola biso bonde na za boy très jeune boy. Nga mande fo bimeli nga na orchestre na ye. J'ai fait 11 ans. J'étais pratiquement comment pas parce que
Non, c'est trop jeune. Tant que tu as pour te faire voir que na yagi kuna kovo awawa, mandefo bimelinga kuna. C'est-à-dire j'ai contribué 11 ans wana. Oh, yatikala osala tina okesa mutu. On a sala comme pas na ye. Alors tant on a décidé d'habiter na lembi ba 3 ans na poto. 2 mois na Kinshasa to beta na ba kermesse. Na kende luka fi na pa Weranson. Sans pour autant na fingaye. Na finga na te pe na ko finga ka été ça vient na je suis reconnaissant par rapport à ba bon moment au Lexa na ye na yemba na album na ye voilà na reconnaissant par rapport mais pourquoi lui ne peut pas il ne veut pas être reconnaissant vis-à-vis de Weranson peut-être alors ba bongo po ozo manquer ti lelo ozo sentir trop ana bezo zonga kuna ta yemo pas na sengo o retirer moi na ko manquer quand tu dis qu'on manquer wana ba preuve makambiolo. Mais toi, mutu mo parce que kabole mo sta mbal mais chaque fois moi si te ko o manquer te impolitesse c'est-à-dire ko manquer ça veut dire moni na libalat ko kabole na moi si mais chaque fois te exemple te chaque fois mo bal so ko te kala ba mnene ah moi sina bino wana yo kati mo bal na zuwana ovanda si anga leki jowana moi ko azana le côté o se dit que non mo bolingo ndambu ezana ça veut dire ndenge okenda kuna boye vous êtes belé, vous êtes belé, ba yogo, vous êtes belé, voilà. Mais pour aller carrément le bakayo, c'est que on a besoin de zone à n'en couler pas né. Yo le gars kufa ni. Malinga kena meti mola, libulu. Poba kunanga na ye, nase. Wera te kotika. Viande sanga so yogi pasi belé avocat le. Donc le bibongo, et zone isinga mba mo foka ngomba mo donc. Grâce à Weranson aujourd'hui, na bat ba yebe ngate na Sri Lanka. Sri Lanka mboka mboka si na ba peka na nzamba sala ezamboka ko ba kota ba Uzbekistan kuna po Uzbekistan pe ya mboka donc côté wana tout wana grâce à Weranson ba ebinga yo monte keza plaisir za mboka za pina ba mboka o mundera bana kotanga pe ya sonam et ba mboka solo mboka mezala eza na mboka ezala Sri Lanka ezali eza Uzbekistan pe ezali Kazakhstan pe ezali Kazakhstan so na yoka mais ba wana ndi na yoka yango nyoso mo ba Afghanistan ba ni donc eza la scission ba kabona ça na ba mboka ba yebi parfum d'hiver oh ba yebi Weranson te so grâce à Weranson de ba oyeba parfum d'hiver on est sengo nga sko eza yango wana teza limité te donc président d'homme na l'île teza limité te tozo percer tozo kota. Voilà, il y a des dîmes, ma bibi, mon compte de double commune. Mon vieux toké, na bon cas, bongo, Georges Makiad, ils sont au PC 2050 euros, na biso tête ok, no cas boé, ti au foot à nyongo, nyongo za nyongo. 2050 euros, il y a vie na foot à Georges Makiad, na France. Voilà donc, ce que va te belé, le long ne va y na mutumo, à tout na dit, ah, bah tout ça, bah comme ça, bah y na mena répétition, il y a la samba. Undi maison mais kufinango on va plein bonne ça même la barrette et sous bon côté to longo le coulou to mercredi na jeudi ba plein wana c'est comme si c'était sousté qu'est-ce que se passe comme si Weranson stratégie ou azala quand on ba ADT bazalaka ba pe à l'air zam na Moni production on dit comme si il est mal entouré na bationgo ko peut ça pena stratégie à bien mouvement de zalaté après cette drain qui a la mbote fait na mon betinami au betinami donc pesa vie ma wadol mbote nzembo zo bima Claudine kino royo ka niveau na yembi wana donc je sais pas quoi nzemba golf qui zo la machine à voter rien à dire non c'est-à-dire ba répétition na biso heureusement que ba répétition na biso les gars na des arts télévisés c'est-à-dire makambo yo loba so reza solo to lukuta bat batala na bango donc bat bamona na bango nde bat ba la samba le montage peut ça là na montage boko s'appelle mo bato ko ba mimpe belé maman na lobby répétition na biso zalara et s'il est 22h30 que si les s'il y a un bamo qui les gagne RTG alors bandi finalement na habité aux ta presse aux hommes ta média grand cameraman à Zawan dans l'émission zara et s'il aussitôt qui mbama kolega siko tant pour émission bandara 22h40 donc moi espace à moi 10 minutes moi cameraman à Zawan on a 6 répétitions à se précipiter kende na chaîne pour ba kende la sa ba image na habité montage en ça le matin ni biso tout ma média des ala non le Weranson reste c'est le phénomène de la musique congolaise toi ignorera raté na biso ke ba ba ntete na mbuma na ye ba mbuma ya Weranson to eza palpable ça se voit que tu reconnais ou pas biso nyonso to yebi kete o mbuma Weranson o bo to tangela ba non e ba kulutu o mbuma Weranson o mbuma donc e yebani na ngwana za osamba te c'est parmi babiloko et ça la force ya Weranson yangwana c'est-à-dire souci na ngaza qu'un jour nazala pembe na vie mais France mo le bara si tout le monde sait là où tu veux aller okuta na bambiche belé c'est-à-dire son mutu to ebika na OK pas gemima kuna il y a de l'or il y a de l'argent il y a kamunye soit bien c'est pas tout le monde dans ce plan comme place on a so batu ba yebi mais so ko se terre
jusqu'à ce que comme on attend comme on a de belle la sauce à nini idée n'a pas sa maison mère depuis toujours mais il fallait le faire voilà fallait le faire na ndenge ka isale magiwana isa destin et senga ki za ndengwana et aujourd'hui je suis dans Wenge musique à maison mère c'est vraiment un très grand plaisir parce que on est un miroir équipe nationale na ndenga mabeti c'est pour yum toza kuna na maison mais c'est so vérité babindombe ko ya ndenga yaki na rep wana eza pour à coopérer déjà na vie aya kozonga nesu na mouvement beza point non vena mso babindombe za bakuluto oyo bayaki au phénomène abimisaki on a le elo moko dans le en terme d'âge entre l'arbre et l'écorce on n'y place jamais le doigt c'est-à-dire entre papa na mwana na ye makamsusu mo kota na bakati zate babindombe ce qui est bien il a reconnu que grâce à Weranson Batbaye c'est ce que les autres manquent aussi moi attends minimum il y a reconnaissance voilà mais la reta attends monique ya obim c'est seul le côté cylinder ko reconnaître vaut mieux tard que jamais donc soyez à qui jamais tikala à reconnaître à te wana mabe mais même si c'est tard comme tu le dis et à reconnaître et puis bon qu'il a taillé à reconnaître qui te même temps à reconnaître qui n'a noté batu bayebaki même ngana yo to yebeke so to yebi c'est grâce à Weranson c'est-à-dire à mon que non à réparer na vie na ye et tout donc bazan en bon terme papa na moi il y a pas de souci donc bon on est to lingi musique kende to li ba anti valeur te netinga déjà je ne soutiens pas les anti valeurs na li na TV na bande nani na bande boya na bande te ko finga batu makamwana déjà depuis na zala place zala ki yo yebi na tira la finga leader mon te je suis toujours je fais un effort d'être réglo pour mutaza boizaka nzambe yemoko voilà Suko na biye batu msusu peto keno mamba we Weranson to solo lango bomona mabete oyemba babi we rakomi na suka pena ya solo we rakomi senga faire rigola pardon we rakomi senga babana to babima peni alimbisi bango so bakokoya na bango basangana mais faire rigola bi jamais pote dans mon besu jamais akondima pardon ya vie belibisa we Weranson na répondre à la question mukolo yela nga vidéo place président nga Weranson na lobema mbwana de quoi na zamba quand il faut yela nga vidéo ponga na zapa na la zamba mais na tika oyo wana nga muté keninga asengi faire pardon yango na lobit mukolo yo ya na vidéo wana olakisinga tana kusu bwana ndenga chombo na monyango ndena répondre le quoi ezala nga ba ne balobaka ba les ont dit ba nini na la réponse au peu ça mbwana de comment li na mimi so zo yema bloka ba nostalgie oui ba blo mo pena o ngamo so vena dia parfait d'hiver yemba kito donc ça sera ata wenge mais moi bloko pena ya moi kala pona tiki yo temps lukara po eyaka na mutu po eyaka na mutu donc là je salue Georges Luboma depuis Dallas et encore une fois Dani Muyenge l'homme du milieu donc moi la wenge a solo moi la wenge tango et puis moi la vive la musique Dani Muyenge la kata ba Paris wana et nango déjà meli flamme bilana tete dimashaye bisanga ibenwa na baeba mesana ko erache obera pale matika je triller tranquille nazalia kopaka buya motema nanga molimo pena nzoto isebe kotanga malekaze cosmétique dududa oui brino dika yo ndimi ngana lingi chetansia hame no ngoti mudia tabude ezala kine isara kore alfantumbu papa moleka ucheka sapa pol na rompointe o misenga tanga libela mer samela zilka grave no oh mon Dieu obi ba vocal ya la cosende no maison mère oh maison mère on va ma bloga maison mère mais ko bete pe ba vocal ba ninga tsiko te mo kana trace la cose yango tika lobara na boina sala na bolingo ya mobola ke solo bolingo etamusinga motopo na yo Claude Tembenga na yo tola pana ka bolingo ya mosisa o elenda plaisir comme konsalanga de restaurant nana briski mpangie akushikwe yawe apesanga Gilles baba makasi ya koswa ya nini yango nazala paresenga grand monsieur nazala pembangu te kasi toujours na milieu na kombo ya Jesus
ne un jour elonga la vie ezali na moke kozwa angel moselo batela edonzolo ko José Mukeba parfait zola Shinyaro kito jakingunye mire zola okito nakota ndakwanganga te ponga nanginda katirita manga. Voilà. Ah, voilà, c'est le bien pourtant moi mbaboy pour na bika hotel émission oh moi petango atambola ka ba trace nanga donc yekula bazwe par rapport ya voix nanga nde bazwe la ekuna na émission le bien on a émission na émission ngana za na linga miko mi lobela te mais ngana za multi voice boso na kinesko ngana leli motema ngana linga kaye obinze mbona sosi ya motema ngana linga kaye peut-être na refrain koyeba Rihanna na leli mami otikeli na tongo kobosa na ngai te okende okei na poto kobosa na ngai te ndenge otikelanga fololo ya lolango elanga esilaka mbula mpe koyaka ye maloba pamba sheri ekoleka se mopepe nakondi na susi mpo ya kokanisa yo omotema ye wana fie Carlito Las grand chanteur ngana multivoice mobali nalinga mama tonda boboto ebinze mbona abimaka na ye mingi te kaka na ndako bongolanga motema mokili echange tubelanga wana oveni bomakanta grand chanteur ngana yoka asko bavie oyo ngana yoka asko bavie oyo blagi te donc so nafandi nafandela na bango aleka na nzela bato babukani kingo bokende mama ye mobotala ndenge balati platre na kingo grand-père Benz akota na boulevard accident kaka bato ba confirmer que asalile qui a lu sur fait menga yo tanga lele tanga en fait il y a un niveau qui se mati aux ana kingono otonga to ebezana ezaka nini ezaka nini pa la ti songo tonde nina kopote na mwasi melami mona mbali te pardon ezaka nini ngai ozaka curieuse makasi oui bon mutu moko boisanga nanga parfum d'hiver azana kisi ya makasi et puis mutu peka ya wenge bobenga nga songisongiti mutu peka ya wenge abi parfait azana kisi makasi potala ninga ye taninga odusola aoleka ka bwe wawa ngabi sikopone ba kisi nani eloko ata na kingo siko yebisa biso na kati poza ezelo kwa elongo na kati ela poche na kati dani na mona bomba alara mona alara na bombi apo moni yesolo mo toko okuta net ngomsa okuta na forest comme na okita na kabo ya mbrema ba shege tout ça obike chombo kenda po ya na poche mais ba boule na po bazo boule na ko bomba tamso ata mo $100 na kati za mo passe. Ils ont compris, ça a un cadre stratégie. On a tellement de répondre à la question. Il y a beaucoup de capots, ils ont un singa, na solo, beaucoup de capots. Ça poche à pamba gaga basali pour que nous na marché sombi kuirango. Et tellement on a marché. Ça c'est la poche, na on nzoto boye là tu le quoi chaîner. Moi je suis un artiste. Artiste ça moto vivre dans un monde imaginaire, c'est-à-dire au mo boy. Là tu pantole katana na ngoti. Ça na ngoka idéologie. Mutu ba ko lata est-ce que mutu asala na banka ko lata boy net ngala ti mine katani boake. Non, ngala na artiste, c'est-à-dire monde na biso ils ont un tout petit peu renversé. C'est-à-dire la fin na bouleka akizandu. Moi ça na sala nga arrivé de la Genève na PC Mbote. Grand artiste, yenda sala nga poche. Ta ba babula no kisi ngande. Te lote. Bon oyemba sko olobani. Ndena yembi au sepeli te ba. Kisa oyemba peza la kala katsu wana nyonso. Yango na bi ndena yembi bo pe na kisi osani ndena yembi bo. Kisi yaka nango te. Ya compagnie pour maison mais pe ba bi ko kota kuna ko zwa place ya facilité. Na biselo moko. Premier jour n'a pas phénomène. Nzamba mon ali kolo na orphelin de père et de mère ba na sa mbele nzamba mon na bisio premier jour na kenda kuna bi phénomène tanga komi eloko liboso ebisinga tanga bina pala moninga po benga ngana ya pale tanga abia oui oyo ka pe banzamba nzambe ngabi bien sûr que oui presse yema na nzembo nzambe ngai na kobila liloba na yo nzambe po ete na nzela na yango ndenga na zwikimia Kolo Yesu ya mosungi nanga Kolo Yesu ya mobateli nanga ya kokambanga Poete tuma eleki makasi Obiga na mbizo mwana atuninga bizo mwana nani ngabitene ba ko yemo ngabile manze banda maibite suta donte moyiba ibite ba frère ba sebele est-ce que obiga même ngai pe na yebi komba frère wa manze mbote mais j'aime la chanson je te dis
frère Johnny so frère Johnny donc na yeba kombo na été mais na lela nzembo ya osana te atu ninga nzembo na ninga na fois mo pe na linga forme na yebi ndete soki kombo ne zaka nani donc nzambe nde mama ki sala tu laisse tomber ngana sambela ka danger te wera kuna na maison mais qui c'est te bien ezala ke comme nango aussi là ya pesi ma pasteur mbote ma sidéché ma pata donc ya prière pour na biso donc kuna pnera kuna soya na babile umbe limo na mabe wana do yo mo mona ka ya so na kotia wana oko ya na piscine pamba donc loin de makambo wana ni nzambe ne mokonzi siko la parfait divertir bana ndenga solo pour nga la mission na linga to bisa ba vérité la ba 4 te qui cité tant pena que non baba ke na wi rason akoma ndinga obi même sous député siko yo ye maison mère c'est que non ndé na mtemo binyango vio na salie ni nga na oyala nga yazo kende. Moi j'ai toujours été positif moi na makambo na ngai tina kizwa décision na ki ni maison mère. J'admets, je respecte le groupe Nyoso et Salara et œuvre pour la bonne marche à la culture congolaise. Mais na tala ki pena. Et puis pour les recommandations Nzambe. Pour mon nga pena na pena mwana elaka. La ki recommandation Nzambe. Kende boy. De moni na yewana. Phénomène oui, c'est bien. Nga ko tu donne des ans sur côté parlement sur sanga maman na plaisir au ça parce que défendre l'artiste. Le bataille moko na keboy. Qui t'a dit ça? Ou on a kufa mukolo en son na kufa. Est-ce qu'il y a des députés médecins? Oui, il y a des gens qui professeur na campus, ah député. Nous allons prendre et ce n'est pas ils ont des morts répétés comme. Oh bon, on na lobby on ninsa loke tu na parlementaire, on ninsa loke tu na poko. Na parlement là tu costume, le bataille mon là tu costume na koti na sali maram. Parlement za na maram musuti. Non, chérie. Il faut que tu aies un condiment, après tu as un cacol. Et tu as landé makambo, peut-être tu as fait ndam. On est à makanisi na bino. Et on a tali soka ba professeur université ngana yebi. Et ça, les ont disposé tant. Mon na vie sont disposés nos temps. Au moins la salema. Et puis là, ils ont bien plénière ils ont na moy. Ils n'auront jamais à 20h, 21h, vandi kuna 22h, 23h. Té, biso musique to beta na butu. Bon sigo, au moins a omi ka bola ko ki toko et puis c'est qui est bien au défendre na biso artiste. Et fierté na biso. Ils ont l'accepté na président na pays il a été sur le banc de l'école. Comment il a ba niveau mon boy donc ils ont l'accepté ba compétence, c'est bien. Nga kuna le langue fort. Parce que état qui artiste. Bande ko no pota la bombe ça ba sala ba que ça me souci. Parce que pour na yo s'il faut au bac la fleur. Ou te peut ah de ko langa opena ça me sala bien et dans la ba leader mais ba jeune pe ka le kwa yo. Tant au tala ibrator au monde ndé. Si ko na au résumé nini réponse na moi quelques phrases pour na reciter ba combo ya batuté na moi na Congo na musique congolaise en fait tout ça na so na robenga ngo défaut to déficit moko boy nous avons du mal à nous accepter. Ah j'ai mis moi ibela ça msala bien ana legi ye kutunde lokote so yena kikoso osukula j'ai mis ma sala ye mission na bien na pourquoi vandi boîte aotala o makam yo sala mais so azali boso caméra azali boso bato ta caméra te boso bato donc nous avons du mal à nous accepter donc pour to que les musiques tellement toi en église te toi en ndule tango ndimi ngate na ndima ote pour to que ne pe ni mulaite je sais que mutu na mutu est vrai pour na bon ndimo no beti no lo mote bon ndimo ndeni parfait divin est-ce que nazolo ba pona nga nazolo ba pona ngate na lobi bien na loba yo tuninga mutu ni azo sala bien na loba pona ngate na so na kadena bango on aime pas pe ko ndima pe ka mon jeune frère ta frère nanga ensemble ça bien ya on a loba na sikoyo batu baze belé ba sala pe ba misala bien so na bando tanga na obosa na misusu donc ngasko pe na linga justice te bato ba osa misala bien baza pe belé donc pona ezala te otanga ki oyo otanga ki te donc nyonso ba yebi ke ba osa misala bien pour peuple ndé jija biso ngana ko loba osa misala bien peut-être pour na solo année bien mais les gens ba yebi ke te oyo osa misala bien te ça dit cote na biso rendement na biso il y a bien so lingo Georges faut tout na fanatique biso ko artiste c'était pour so artiste c'est deux fois to ko kosa na ko boya na ko ndima popir mais alors que so tie na boye pena na réalité à terrain les en ngondengwana te donc question yo c'est beaucoup plus réservé pour na fanatique ou ba consommer biso de boye biso tel a ça la bien tel a ça la bien mais ngai de mon côté on félicite tout au bazo est vrai pour la bonne marche à musique congolaise voilà que vive la musique yango wana de tolongo la rende banti valeur na oboya batu na ba TV na ofinga batu inutilement. Mais concurrence loyale pèse en langue bien sûr parce que concurrence loyale ba tout ce que to sala on to sangisa concurrence loyale na ko ndima mutu ene ko makamsusu wana ko makamsusu concurrence loyale faut zala parce que ko se mesurer na yo mokote comment ko kota na classe ngamo ndina na classe on a les premiers non
pour que tu te sentes fort, il faut se mesurer na bateau baza fort. Wanande omi bengate, je suis fort. Pourquoi battre la compétition? C'est pour que tu puisses te mesurer à tes niveaux d'angeza boyi. C'est-à-dire, il y a un habit qui est nazo, c'est la bateau, bah, vrai bien pour la bonne marche à musique congolaise qui est de musique et de bosso, c'est bien. Il faut que bazala pour que ba mona que oui en son l'équipe. C'est bon. Voilà, c'est vraiment comme on a sous émission. S'il faut la caméra, au PC concept parce que le bail d'accord mon colo, mais la batte oh te batte oh ya otina parce que na bon autant ba comprendre pas la foule la bango. Aza na batte oh PC la mi ba émission, ba donc finga yo. Au ko lancer un message ni par rapport. Na na fromage mon comme na formidable. Donc na on peut ça goût accès na mutu moté azo moi zo wanda ma fromage. Oui bika les corbeaux les renards. So lo bika boy koi ba pe ba te ka donc formidable ndé base la formidable zoya Jemima Ibeli. J'ai une chanson la carte formidable le 4 juin na zo mbaté parce que ba pesi na nous accepter na yimba na télé. Ouais, moi ni maison mère ça structuré. Et là, tu es orchestre net. Je suis dans une grande équipe. Tout est structuré. Nous sommes calculés structuré. Donc, il faut un programme. Il faut un chef. Donc, on a une cuisine interne. Toge kosaboye lelo toge salaboye ngande na yebaki comprendre mais à côté yo moye bezate ouais donc on a tué les place boye faut et puis faut vérité OK kosa ke notre obeta boye bon so obeta la minute autre que voyage bon on a lobby ka o baluka simal pa on a bino ma bête ça comprendre donc formidable arrive ba bazela boyo ka nzembo on a mbeli igenzinga vandu big boss nya ko titila ngo titre na c'était pour na ko lobebele belé na ngine musala et côté la main nabi ke ba fanatique à maison mère ba revivre ba couleur Jemima Ibeli ba couleur bena maison mère parce que depuis tant na zaina ba first class tant na bébé na ba karatina ba collège Likia les gens me disaient toujours yo na timbre vocal na yo un jour ils allaient mieux pour ça la pembenya le big boss we ensemble tant maloba batu peut-être thérapie ba prière le pena pembenya big boss donc c'est la formidable ndé nazo bete la 7 heures ba oyo kanze ma maman Claudine Kinoa ba oyo kanze ba golf kizo la machine à voter rien à dire mais ça la bongo muna mutu faut vivre na batu na so mutu na aya te paquet sous neti ba président golf kizo la Claudine Kinoa bobo yembe fa besoin paquet te la ndenga bien maman Claudine Kinoa ndenga abuna pour la maison mais pour ça le plaisir bo yembele fa besoin sumbo que je fasse voir une chose tant na le ba ko ta paquet eza manière ya kolobake ah oui, parce que tant que ça pas que lona maman Claudine Kino président golf Kizola lona déjà c'est-à-dire en termes de paquet na ki na ngobongo c'est-à-dire ça la preuve aux palpable ça la makambu pe bazo continuer ko sala makambu na maison mais ti lelo yo yango bazo mériter banzembo et ça normal c'est logique idem pour na ba igenzinga vwandu mutu na yembi nzembo na ebisi yo tant nazolo ba qui a de la matière ba yoka na bien exploiter mingi Isaac Newton la loi de la gravitation universelle ce qu'on a pantien aussi on a inexploré na Mbagi Neil Armstrong le premier homme à marcher sur la lune ce qu'on a Isaac Newton na panzie pena na tanga ko le kana bande de l'école ngoza la docteur et simbakate sur le médecin je suis fier de ça. Et on est fier de ça. Et puis quand l'artiste est musicien, soit il se présente pour la famille mon baba, là il des bandes traité. Je suis fier de dire tout haut que j'ai été sur le banc de l'école, la Kenya Université, la campus. Et ça, il y a ma bête, et se défendre des honneur. Les autres ça la bien, donc on a très fier. Malheureusement, mes parents n'ont pas besoin. Tant que mon a télé le boyé dans sa boyé, mais bon, gloire à Dieu, ça ma bon sinaï quoi. Voilà, tout comme vraiment la souka, parfum d'hiver, quand il y a nous la maison mère. Au longo de sa limousine à Kima ah comme yo ya na makamu na bi na ngati da la limousine ba likolo ka parfait nga mori ya longo wa ake pas faire la bi parfait na moto à makas au sein de l'église ni ngai ngana chrétien et na église na bino église bon tant on a bi chrétien c'est-à-dire catholique na catholique plus bon battre la catholique to battre ma catholique tu la question na na chrétien catholique mais la c'est wana dans la place na kena terre na kuli na Sainte-Anne église Sainte-Anne place Sainte-Anne pour na tanga na école basango na bani musique na peka na école basango na école conventionnelle catholique na Gombe na collège Likia na tangi wana na kuleli wana première communion wana donc makam na ngatu wana donc na catholique ya musisa ndenge osana te na ibinzambe makasi obukana te ça fait réconcile te wana mukolo ba pesa mukolo conseil na TVT na conseil pesa ngana mwana mukebo papa we rason te yango na lobité we rason c'est un papa moni papa ata mwana sumbele na liboko aka papa yango na bibatu ba yebi na bango ke
papa au papa. Donc rien à dire, il y a pas de polémique dans ma mbouana. Weranson a aussi la phénomène la musique congolaise. Bah donc muto boya te ke kingandi babimi pa Weranson. Ata yo boy yo moko mais ba tu ba yebi que réalité ça bongo. Donc inutile ya osela en route ba débat. Voilà, to komi na suka, so ko sa moi melope mu mukie et puis osali ba dédicace na yo. Pesi pe numéro parce que na temps oyo esenga mutu fa benga so na esidante. Ngapena bega so na bi na sisi. Te so na bi na sisi banga ozo te la kalibanga. Te so na bi pena na sisi te. Wana na kosi pour ngala linga za franc. Ndena bisa na sala effort ya kozala mwa boy bien que to wana biso ka batu. Mais na sisi en tout cas bande ko ngapena na sisi na ngai. So na sisi no ke na sisi te na zaka na studio te. To sa ko ba clip. Na yemba to say des clip après na biso ke na ubo ko susu. Te numéro na nga 00243 89 89 44 637 00243 89 89 44 637. Donc on a aussi un parfum divers de solo parce que la critique constructive ils ont vraiment malamu mingi pour l'avancement ya musala tout ça la rapport tout ça la ngoka pour na batu chez mimi. Voilà yemba tama mukia ba to kabana pour 20 staff. Ah na bana 20 staff mais pardon bokata te pour koto on déplace makambo. To kata te pour les français we ta bima. Ah pour koto ndera makambo pour mona osala émission pour kota suara bo tui. To mona ko matro. To minute. Bino pe ko maloka biso ba disquette. Disque na ka solo mo bete ko ta suka boy tango bimi boy na mixage le ngwa. Le ngwa nene. To ko ma be obanga mais. Ça ngote po to eleka. Merci. Na pesi mbote na Francier ouais ta papa Chansard. L'homme du moment libanga formidable. Moi on a le besate. Na pesi mbote na Francine Miko on a Paris, Olga Tunda Danao, na moni président d'homme na Lille. Dadinga les célèbres bureaux mobiles contrôler makambo en internet na moni Dada Musinga Emile Waba na moni Gervais Katende sénateur oya Clarisse Lubaki Gervais Katende sénateur wana pina vi na ngai mobeti nami na Paris wana Adrien Kiala kitoko donc Dunia Safari masa nanga Dunia Safari niveau na yembio na album oyo ya oloba mingi mabe mais batu ba osepela batu ba oseretrouver batu tout bolinga parfum d'hiver ngai on a qui a vu le fils a vu le père ngai parfait différent et c'est ça kaka bato ba mona nga ba mona ke na ne père na biso azaki ba mona na bongo nazanga nanga maina de cerca si jamais nazanga bolingo mwana mobali oyo Francis weta absence na yo salaka ngai posana mi bomana ngai puisque nga nazali mon panzi utana ya mais pourquoi konyakolonga bomana kola motoko éviter ya zolo si je ni maibele kuku lisenga yo souci aya toleya aïe formidable on appelle mis dans la Taylor Moté maman na Risiana mis dans la Taylor GDG ya comment moi na wera a soutenir nga fort biso zara reconnaissant na bato ba soutenir biso donc mis dans la Taylor donc yebena soutenir Weranson a soutenir ba fruit ya Weranson mbote na yo donc na moni le tenant du titre Rizibula mbote na yo ba tout bolinga parfum d'hiver parfum d'hiver ngoyo yeyo pena ko pemena igo. Voilà, donc merci beaucoup. Là, c'était l'ambiance, c'était un moment fort avec parfum d'hiver, comme j'avais dit. L'émission n'a pas un colongo stress, parce que c'est la moussa parce que donc gros bébé Stéphane devant émission non un motocycle on te dit on moto da rande ni na za bongo pour le plaisir na bino dans la ka bongo. Voilà, merci beaucoup à tout le monde ou à disponibilité qui tourne pour que à telle émission. Oh, merci beaucoup papa maman labi bo s'abonner massivement na Congo Victoria Télévision parce que na zawana pour lancer toujours musala avec le boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique. Donc bo s'abonner massivement, en tout cas je vous en prie, donc bo s'abonner vraiment na lingabino mingi. Voilà, merci beaucoup à Milia Wakoda sur ma caméra, merci beaucoup à Georges Luboma depuis Dallas. Vous avez belé bino tout na linga bino mingi donc dadi ma bibi mo konda double commune à Paris, Dani Mouyenge, l'homme du milieu na Kataba France, bino tout linga bino mingi. On se retrouve déjà prochainement avec notre invité si Dieu ne refait pas et que la paix du Seigneur règne dans votre maison et au revoir. Bye bye. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mo konjabas, il y a 001 blague de loi sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yena ba mon pepa siga yena ba mamna ona ndenge nango
donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo po tozwa ba news alelo aeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bilela confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilela na ndenga ilusa Victoria certa amen.